peuple azali nani alpha pe omega. Voilà, peuple nde amatisaka, peuple nde asalaka nini akitisaka. Baoyo bazokanisaka bango bamata, baoyo bazokanisaka bango bakoma, baye baete peuple oyo ndenge bozali awa bosi bosali bango nini bino bolobaki awa te na triomphal na 2018 septembre, date na banza le 30 ou le 31, le 29 septembre. Bolobaki te ete ba trahir bino te. Basusu balobaki kutu bameli tala lelo résultat ya mbondo politique epekisi moto moko azala na mangomba mibale boyebi yango, surtout ke soki mangomba yango eza na makanisi moko te. Tomoni oyo akuna makanisi na bango ezali kosangana na Kabila po bapombolaka kese ya leta baliaka misolo ya peuple. Mais oyo biso kote ezali kobunda mpona kodefendre oyo ezali ya intérêt ya peuple. Est-ce que toza na vision moko? Sikoyo kobanda boni tondima bato oyo tozotambola na vision moko te, tozala na ndako moko. Makambo ya bango etali biso soki natalisaki bino etape wana eza mpona kolakisa ndenge nini ba leader na biso bazosala mosala selon ba directive na bino peuple. Adolphe Mozito, Martin Fayulu bazokokisa oyo ezali volonté na bino peuple kino tokobotola bokambi na yo peuple ezonga na maboko na yo. Eza boye te na bango bokonzi ya kiboyibi batambola na bajipa ya kimoyibi bazwa bapepo mibembo ya kimoyibi biso bobelese na peuple. Eza boye te est-ce que bomona Adolphe Mozito a trahir? Est-ce que bosi bomona Martin Fayulu a trahir? Ebongo ekobanda boni ngai moto nazali mona ya nkoi nga nakoma na comportement ya meme. Donc biso trahison efondaka na ndako na biso ndeko Tshilombo moko omoni alekalekana epa alata maske ezalaka te. Mais biso kaka nde soki tolati maske koka no moto akufi moto abeli yango napesi na nga bino raison. Lamuka oye bana lamuka bana lamuka namoni le roi bolembia. Heureusement que peuple alembaka te naoki ndeko alobi ya liboso napesi bino merci. Merci mingi bandeko, merci mingi bana Congo, merci mingi bana Tchangu. Parce que ndenge bino moko bolobi que peuple alembaka te bozo talisa bozo koba ko talisa bokasi na bino bozo koba ko talisa oyo bozali pona mboka na biso. Peuple azali colonne vertébrale pona mboka na biso. Soki colonne na mokongo ebukani moto mo atelema eza lisusu te. Or soki colonne ezali malamu okotelema okosala misala nyonso pe makambo maso kokende bobelese malamu. Eza boye te yango wana lelo naza na maloba mingi penza te ya liboso nakobanda kopesa bino merci bino en tant que peuple bozo représenter peuple congolais nyonso oyo bozwaki likanisi ya kotelemisa lamuka lokola outil ya combat. Parce que tokozonga sima mingi te boyebi ete mboka ezalaki confisqué na dictature ya Kabila. Eza boye te mais bino en tant que peuple en tant que bakonzi bozalaki na miso ya aigle. Bokangeloko na lobi bozalaki na miso ya aigle. Boyebisaki balider banso bolobi bosangana po ete bokweyisa dictature ya Kabila. Ekweyaki to ekweyaki te elakisi ete bozalaki solo na miso ya aigle. Botindi bango bolobi bokende Genève bobimisa moto moko po ete to kweyisa Kabila to neutraliser libela asala lisusu politique na ya mabete na Congo. Esalamaki to esalamaki te tokomi awa le 30 décembre 2018 bolobi lokola biso moko toyebisaki bino bosala lamuka ya liboso yango wana ya mibale toyebisaki bino bobimisa candidat moko oyo akokweyisa Kabila
bobimisi ya misato biso moko peuple tozolakisa bino ke tango totindaki bino ezalaki te ke totindaki bino na moto totindaki bino po biso moko tozwa charge ya oyo ekotikala le 30 décembre 2018 bozwaki charge ya makambo to bozwaki yango te malheureusement lokola baennemi ya peuple balalaka pongi te miso na bango ezalaka toujours palili kotala tango peuple aluki apema na mwa butu moke mpo lobi alamuka asala mosala bango bazotambola lokola balongembo mpo na koluka kotala epai wapi baboma peuple na biso yango omoni bautilisaki nanga oyebi ke soki tozali na bamboka mpenza mosusu oyo l'état ezalaka normalement efonctionnaka normalement nanga akokaki kotambolaka te ndenge alekaka na kisasa wa esengelaki azala na makala esengelaki azala na kati na prison mais lelo oyo tala ye wana aza kotambola na ye kimia lokola likambo ezali te bozoyoka ngai ya voilà micro eya kodistraire biso te boye bayibi maponami na bino peuple bayibi bokonzi na bino peuple oyo bopesaki na lingomba lamuka na candidat na ye mwana mboka Martin Fayulu Madidi mais peuple bolobaki boye malgré bayibi lokola biso peuple to déménager te na Congo lokola biso peuple tozala kaka bakonzi ya Congo tokokoba bitumba pona kolibere mboka na biso eza boye te tala sika oyo mabe lokola ebotaka kaka mabe bayibi bokonzi bapesi epai na ndeko Chilombo lepa suka wana te akomi kotala na nsima epai wapi totikalaki banei epai wapi balider batikalaki banei mpo na koluka kokotisa lisusu molimo ya bokabwani babandi na biso badiscours ya baopposition républicaine boyokaka yango opposition républicaine mais totunaki bango motuna boni tokoki koloba ke tozali opposition mpe bobakisi républicaine aussi longtemps que convention mobeko oyo ekrea lamuka ezoloba ete tozokoba kobunda pamba te maponami lolenge esalamaki na 2018 na le 30 décembre epesaki biso lamuka bokonzi candidat na biso moto azwaki baoyo bazali kokamba wana lelo bazali kokamba contre volonté ya nani sikoyo ekobanda ndenge nini biso tokoma opposition mpe soki kaka na opposition te bobakisi républicaine yango bomonaki mwana mboka Adolphe Mozito mwana mboka Martin Fayulu balobaki biso tokokoba bobelese na oyo tobengi résistance eza boye te basuki wana te merci mingi yango balobi peuple balongaka ye te eza boye te tala solution ndenge bino moko bobimisi solution awa maboko mpo na bino nalobi tango batali à partir ya le 27 avril na Bruxelles balobi ete lamuka moto tolonga maponami ekokaki jamais kotinda biso tokende lisusu koloba ete tozali opposition républicaine parce que koloba ete tozali opposition républicaine elingi koloba ete toza koreconnaître mpe baye bazali kokamba contre volonté ya peuple kuna ete bango mpe balonga de manière républicaine nzokande ezali bongo te mais sukaki wana te balider bakei na Lubumbashi soki mémoire na ngai nabosani te le 30 juin basali communiqué kuna boyebi bato basinyaki communiqué wana ndeko Moïse Katumbi ya liboso ye wana po ye moto azalaki coordonnateur ya mibale mama bazali barepresentaki ndeko Jean-Pierre Bemba ya misato le camarade initiateur ya nouvel élan Adolphe Mozito ya minai mwana mboka le soldat du peuple Martin Fayulu balobi boye na kati na communiqué wana ya liboso balobi tozo reconnaître ete lamuka nde alonga maponami ya le 30 décembre 2018 bolanda malamu lamuka moto alonga maponami ya mibale balobi
candidat ya lamuka na présidentiel moto alonga maponami pe ya présidentiel ya misato balobi baoyo bazali kokamba wana bazokamba contre volonté ya peuple congolais na yango bazwi conclusion balobi tokokoba kobunda mpona ko récupérer souveraineté ya peuple tokokoba kobunda mpona kobatela mobeko likonzi tokokoba kobunda mpona kokombattre baanti-valeur tokokoba kobunda mpona bien-être ya peuple babengi yango 4 axes oyo baretenaki na kati na ya convention na communiqué wana me ya soni mpe mawa na kokamwa ezali ete bino bato oyo batiolaki bino mondoki te mpo ete bosinye mikanda wana bino bato oyo bozalaki te bolobi ete natindaki moto asinye na esika na ngai te bino moko boye komi contredire mpo na koloba ete tozali opposition républicaine bon boyebi ete mwana mboka Adolphe Mozito na mwana mboka Martin Fayulu avantage na bango ezali ete bazali solo badescendant Adolphe Mozito azali descendant ya bapère fondateur boyebi yango yazali mwana oyo abotami na Gizenga ye moko akitani na balumumba donc moni ete azali moto oyo Adolphe Mozito ya ninganaka te liboso ya bokonzi surtout bokonzi oyo ya moyibi mwana mboka Martin Fayulu azali descendant omoni ntango bapère fondateur balumumba basilisi bitumba oyo ya libération ya mboka parce que mboka ezalaki occupé na bacolonisateur na mindele banoko bitumba ya liboso yango wana biso na nouvelle eloi tobengaka yango bitumba ya ancien testament esengelaki kopoursuivre deuxième phase ya bitumba ya ancien testament ezalaki démocratisation nde bomoni Etienne Tshisekedi wana babekaki kobunda nango mwana mboka Martin Fayulu ye azali na descendance wana ya ba Etienne Tshisekedi azali en tout cas descendant azali moto oyo abunda ayebi mpe ndenge nini baresistaka alengaka mpe liboso ya bokambi te surtout soki ezali bokambi ya nini me balider na biso mosusu totosaka bango mingi me ya mawa mpe ya pasi ezali nini bazali bato ya mayele esengeli toloba yango koma bakokaki komi contredire epai oyo na convention bango moko balobi ete bato oyo bazokamba wana bazali bayibi biso bato oyo tozali libanda na peuple majoritaire oyo biso nde balongi bon ebandi boni lelo oyo bango baloba ete bato wana bazali bato oyo bazwa bokambi selon peuple contradiction wana ekoki kouta wapi est-ce que bo comprendre logique wana bon contradiction wana esika ebotami bango moko kaka nde bazali na explication mais ngai na okota na makambo na bango te natambola na oyo ezali ya biso parce que peuple nde ozali alpha pe omega ndenge biso na nouvelle élan tolobaka peuple azali nani alpha pe omega voilà peuple nde amatisaka peuple nde asalaka nini akitisaka baoyo bazokanisaka bango bamata baoyo bazokanisaka bango bakoma bayeba ete peuple oyo ndenge bozali awa bosi bosali bango nini bosi bokitisi bango bato ebele bakoma ndenge bana kisasa balobaka lokola mbongo ya kala ata baleki awa bakoma lokola mbongo ya kala likolo ya kobongwana lokola mai ya bwato lelo bazali couleur rouge lobi bakomi bleu lobi kuna vert finalement tozoyeba identité na bango te na mwana mboka Adolphe Mozito mwana mboka Martin Fayulu batalisi solo ete baza bato baza na constance mais constance yango ezali na bozoba te constance mpona bitumba oyo etali intérêt ya nani nalobaki nakokota mingi na oyo etali biso na talisa bino maye esalami na asinie mokanda alobi boye parce que bato mingi bamoni yango na bacomprendre te esengeli bozwa baélément ya langage wana mpo boyeba
na ko présenter yango bato bamona te parce na yoki na banzela bato balobi no Adolphe Mozito na Martin Fayulu babengani baninga na lamuka te bango baoki obengana na lamuka te. Lamuka ezali ne ya nani? Lamuka ezali ya nani? Sikoyo Martin Fayulu na mwana mboka Adolphe Mozito bako bengana bato lokola banani. Bango bazali kaka bana misala ya bino peuple eza boye te. Bango bazosala oyo eza volonté ya bino peuple eza boye te. Est-ce que depuis tobandi makambo ya lamuka oyo bino peuple boyebi te ete bandeko basusu bazalaka lokolo moko na kati lokolo moko libanda? Est-ce que bino boyebi te ete mwana mboka Martin Fayulu na Adolphe Mozito bango bazali bobelese bango babale oyo bayokaka mbele na bino peuple? Bino bolobaki awa te na triomphal na 2018 septembre, date na banza le 30 ou le 31, le 29 septembre. Bolobaki te ete ba trahir bino te. Basusu balobaki kutu bameli tala lelo résultat ya mbondo. Lamuka oye! Lamuka oye! Bana Fayulu! Bana Fayulu! Bana Mozito! Bana Mozito! Adolphe Mozito, visionnaire du Congo. Tango ayebisaki bango makambo ya misolo ete awa bozwi bokambi na kimoyibi boyeba ete mboka ekokenda liboso te. Eza te po ete azali motema mabe na mboka, mais eza parce que aza visionnaire. Ayebaki ete lolenge ya bokambi oyo ya kimoyibi esukaka bobelese directeur de cabinet Iba Mbongo, conseiller kuna Iba Mbongo, DG entreprise songolo Iba Mbongo, bango nyonso na makala. Conséquence, peuple tozokufa na nzala. Eza boye te. Na zongi na communiqué ya coordonnateur. Coordonnateur alobi boye. Uta na zwi bokambi. Na sali remise et reprise na mwana mboka Adolphe Mozito. Na bengisi ba réunion minei. Abengisi ba réunion boni minei. Bazali botika ngana lo baka la vérité na bimisa bosolo parce que bato ba lelo. Boyebi lelo oyo lokola technologie nde balobaka technologie et avança balider bakrea oyo tobengaka groupe na bango ya blog groupe WhatsApp na bango oyo bazalaka bobese bango minei wana Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Adolphe Mozito, Martin Fayulu au lieu communiquer invitation à réunion esalama na papier ndenge ezalaka kosala makala ekoma kosala mabobelese na kati ya nzela ya telefone atindi na WhatsApp bayokani basoli ba OK mokolo songolo tokosala. Coordonnateur a convoqué bango réunion à liboso. Bango banso bamoni balobi bakize réception d'accord to moni. Et comme mokolo ya réunion salama kaka mwana mboka Adolphe Mozito moto amonani. Bandeko basusu bazap. Bandeko basusu habite na esika na province réseau ezoleka mabe. Mosusu kutu babenga boye téléphone soit éteint. Ah babi bo bape bato bape bakambi ya balingangomba na bango tango mosusu misala eleki bango to poussa mikolo. Coordonnateur a poussé mikolo 2 semaines après abengisi bango lisusu réunion mbalaona bango nyonso nie moto ayanola te tata motema monene abengisi ya misato réunion azeli nie moto ayanola te mokolo ya minei alobi bon nga ali tata nandima kaka bosoto nyonso oyo kosalema pourvu ke tobatela nini bomoko abengisi réunion ya minei zela balobaka mboloko azanga mokila coordonnateur aoki mpe pression na bino bakonzi eleki motuna na motuna mais mpo na nini présidium ezosalama te mpo na nini présidium ezosalama te sika oyo esika wana balingaki coordonnateur asala nini akoba kaka komela bosoto wana atosa bino peuple te bato bozali alpha pe omega yango lokola ye atosaka bino peuple oyo bozali alpha pe omega abimisi communiqué mpona kopesa bino information ya makambo ezoleka na kati asali mabe
sika oyo bato balobi oyo non ya abengani bango abengani moto te communiqué wana ndenge na lopoto balobaka asali constat aconstate ete nasali bareunion minei biso tolobaki ete tozobunda mpo na peuple bareunion mbala minei bandeko bazoya te mais non seulement bazoya te bolanda esika malamu non seulement ke bazoya bareunion wana te mais bazomonaka bango ntango nyonso kuna epai ya baloki bazokende kosolaka na matoi bazobetaka bakalkile na babiki bato oyo na réunion makambo etali peuple mokonzi na biso peuple souverain peuple oyo tolobi azali alpha mpe omega ebandeli mpe suka balingi koya te mais pai oyo kuna ya bato oyo balingi mboka te bato oyo bayibi bokonzi ya peuple bakendaka koluka nini yango alobi nasali communiqué oyo napesa peuple information bolandaki information yango est-ce que asali mabe bandeko na ngai balingaka bandeko lolenge nini batalisi bolingo bobandi biso na opposition républicaine tokangi motema boye bobandi kokende pa ya bato bayiba pouvoir ya peuple tokangi motema sikoyo toyebisa mpe peuple vérité wana mpe kaka mabe na banza ete mabe moko te ezalaki esika wana sikoyo procédure ekozala ndenge nini lokola lamuka etambwisamaka na mibeko lokola coordonnateur asali constat na ye wana ete bandeko balingi na bango su lamuka te bango baponi nzela oyo ya trahison nzela oyo tomoni kabund akomi kotiola bango nzela oyo etalisi solo ete bazotambola na kabila esika moko tolobi problème eza te lokola bango baponi nzela ya kabila na chilombo nzela ya kabila na chilombo oyo ezali na objectif bobelese ya konyokola peuple biso tokoabandone komba te biso tokokoba bitumba mpo na kokokisa oyo ezali volonté ya yango omoni na mikolo ekoya coordonnateur akoconvoke réunion oyo babengi ya présidium réunion ya présidium wana ntango ekosalema nde bakoétudie sikoyo situation wana ya absence ya bandeko wana non seulement absence mais komona bango na ngambo mosusu boyebi ete mibeko ya mboka na biso mobeko likonzi constitution loi électorale même loi sur baparti politique epekisi moto moko azala na mangomba mibale boyebi yango surtout ke soki mangomba yango eza na makanisi moko te tomoni oyo akuna makanisi na bango ezali kosangana na kabila mpo bapombolaka kese ya leta baliaka misolo ya peuple mais oyo biso kote oyo ezali kobunda mpona kodefendre oyo ezali ya intérêt ya peuple est ce que toza na vision moko sikoyo kobanda boni tondima bato oyo tozotambola na vision moko te tozala na ndako moko ata bibilia elobi yango bato oyo baza na vision moko te esengeli batambola lisusu nzela moko bakosala constat wana nde bino peuple na nzela ya balider oyo bazala na réunion wana ya présidium bokotire baconclusion parce que biso toyebisi bango batire baconclusion mais soki na mikolo ndenge ezoleka batire conclusion te bino peuple bokotire conclusion na bino makambo ya bango etali biso soki natalisaki bino etape wana eza mpona kolakisa ndenge nini balider na biso bazosala mosala selon badirective na bino peuple Adolphe Mozito Martin Fayulu bazokokisa oyo ezali volonté na bino peuple kino tokobotola bokambi na yo peuple ezonga na maboko na yo eza boye te tala ndenge bakomi kobunda na bango kuna balingi bazongisa dictature na mboka ya Congo me biso tolobi kozonga te baviolation ya batexte oyo bazosala kuna esalama entre bango na Kabila ekosalema epai na biso te parce que biso toza majorité plurielle eza boye te majorité populaire biso oyo bazosala kuna tolobi ete eza na kati na illégitimité eyalokola bato baza na kati ya prison ata babundi babeteli makofi boyo condamné bango lisusu baza déjà condamné balia na kati ya lifelo donc oyo tu bazosala kuna eza bitumba ya kati ya lifelo biso awa oyo eza important eza oyo tozosala na bino mpo nasukisa nalingi koloba boye
boyebi ete naloba merci mingi azotalisa solo ete azali mokonzi peuple azotalisa solo ete azali mokonzi parce que lelo ndenge na ye awa nga nazali mwana mosala eza boye te tata Adolphe Mozito alobi secrétaire général maître Blanchard kita nano na quartier 3 na base tala nanu bana na ngai kuna balobi mikolo ebele bazoyoka biso te basusu kutu bapanzi sango ete Adolphe Mozito bakanga ye basusu bapanzi sango baza komenase ye basusu balobi bamoni ye na kati na union ngo nini bango bokonzi ya kimoyibi batambola na bajipa kimoyibi bazwa bapepo mibembo ya kimoyibi biso bobelese na peuple eza boye te suka na yango tozwa bokambi ya peuple tosala nini nalingaki koloba boye boyebi ete lelo oyo lamuka balinga te verite eza komonana solo ete bato oyo baza kotosa peuple baza bobelese mibale mwana mboka Adolphe Mozito na mwana mboka Martin Fayulu Madidi mais lokola na lamuka mokumba wana etikali bobelese na bango mibale esengeli biso peuple toyeba mpe kovalorize bango bobelese mibale yango bomoni lelo oyo d'abord napesi bino merci nakitisi moto kopesa bino merci parce que ndeko Hervé lobaki awa nga nazali kombata lokola bino eza boye te nga na bino tobimaka na balabala tobundaka eza boye te me na nsima ya bitumba oyo nga na bino tobundi esali ete leader ya nouvel élan mwana mboka Adolphe Mozito topesi ye lisusu merci ayeba na koreconnaître baeffort oyo tozosala nga na bino yango omoni lelo oyo alatisi ngai fula oyo babengi ngai secrétaire général ya parti nouvel élan babengi ngai secrétaire général ya nouvel élan mais nomination na ngai nga nalobi napesi yango na bino mpo na nini napesi na bino parce que nalobi ete toza bakombatanga na bino lelo otango ngai bakonzi basepeli balobi zwa mokumba ya kotambwisa parti
elingi koloba ete baremercier bareconnaître bitumba na bino eza boye te sikoyo eske bino ndenge bozali awa bokotika ngai bokotika ngai nakwaya bokosala nini yango bomoni nayoki merci mingi merci mingi est-ce que bomona Adolphe Mozitu a trahir est-ce que bosi bomona Martin Fayulu a trahir ebongo ekobanda boni ngai moto nazali mwana ya nkoi ngai nakoma na comportement ya meme donc biso trahison efandaka na ndako na biso trahison efandaka na ndako ya baowana trahison ezalaka na ndako na biso te yango wana na remercier bino mikolo elekaki ebele esengelaki nakita na babase nyonso kopesa bino merci mpo na nomination oyo mais lolenge na bango kosala makambo bakomi likambo nyonso babombanaka na nsima coronavirus c'est vrai nalobi te ke corona ezali te corona ezali na yango na bango ndeko Tshilombo moko omoni alekalekana epa alota maske ezalaka te na biso kaka nde soki tolati maske koka no moto akufi moto abeli yango napesi na nga bino raison mais biso lokola bango bazwi bokonzi na biso baabandone biso peuple biso esengeli tozala kaka nini ekenge eza boye te tozala ekenge tolanda bango te parce que bazoya kobwakelaka biso boyoki mikolo balingi bayela biso bavaccin na bango wana yango mpo bana ya Tshilombo soki tomoni ete eleki malamu na bana Kabila nde peuple akondima yango mais soki bameki epai Tshilombo te bameki epai Kabila te bameki epai na biso peuple te eza boye te nalingi nazali kokende na suka mpo na yebi ete baresponsable bazali awa esengeli baleisa bana esengeli basala mpe mwa mosala eza boye te atako misala yango eza te me biso lokola tobundaka kaka na baeffort na biso nayebi ete tokopere toluka ndenge nini bapeti balia madeso ya bana na pokwa eza boye te nazalaki koloba mpo nasukisa nalamuka totikali na balider mibale balider na biso mibale baza mpe na mangomba politike na bango na convention ya lamuka ndenge babongolaki yango parce que bato ebele balekaka na bitando ike wana mayele na bango ezalaka mwa ndambo ekokaka mwa bien te bazolobaloba makambo me bayebi bozindo ya lamuka te ntango lamuka ebotama na ndenge ezokende bayebi yango te est ce que boyebi ete convention ya lamuka balider bamodifiaki yango voilà donc lelo oyo convention ya lamuka ezalaki révisé na kati wana ndenge ezalaki liboso ete kaka balider moto bazali bamembre bakotisi na mangomba politike na bango ekomi mpe bamembre na kati na lamuka wana innovation oyo esalami na kati yango par rapport ya oyo wana bomoni nouvel élan oyo ezali lingomba ya nani le visionnaire ya Congo Fumumpa akreelaki bino nouvel élan mais nouvel élan wana mpo etambola malamu esengeli ezala plene na bino peuple eza boye te alobi politike oyo ya babiro climatisé politike oyo ya kozwaka bapepo likolo eza politike na bango te mpo oyo azali mwana badescendant yango ntango apesaki nga mokumba ya kotambwisa nouvel élan apesi ngai mission alobi entre autres esengeli osala oyo balobaka korapproche administration na base opusa babiro ya lingomba na biso nouvel élan epusa na pembeni ya population yango nakopesa bino kaka information parce que nayebi ete bandeko baza na nzala mingi ya kokota na babiro mais information eza ete na mokumba oyo apesaki ngai natali nalobi esengeli na ntangu totondisa babiro awa mais tobanda quelque part yango omoni pembeni na bino awa natia kaka loboko boye botala likolo kuna bokomona drapeau ezali kopepa esengo te maboko mpo na biso bana lamuka bana mboka na biso ezotalisa ete non seulement Tshilombo na Kabila bato baza na légitimité te mais plus grave baza na incompétence moko ya soni baza na incompétence moko ya mawa boyebi nini
budget na bango ba nango na moi ya lelo nde balobaka dans le poto na ressources propres, c'est-à-dire misolo oyo bazokongola na kati na Congo eza élevé na 3 milliards 500 millions. Nzokande 3 milliards 500 millions wana boyebi eza nini? Ezali même montant, même budget oyo Adolphe Mozito na 2012 tango azolongwa premier ministre atikelaka Congo. Est-ce que bozomona bondoki ya bato wana atika budget lelo 2012 kino na moi ya lelo 9 ans tozolanda 10e année atika budget na 3 milliards 500 millions ressources propres. Mbula zomi tozokende bazo baluka kaka wana na 3 milliards 500 millions. Wala bato alolenge nini? Mais sikoyo ya pasi ezake na 3 milliards 500 millions wana bazo kataka yango bachaka lisusu na mabenga na bango. Est-ce que wana baza bato to baza banyama? Bato bamonani ete bazoyiba biso peuple mbongo. Bayibi peuple mbongo, bayibi peuple mbongo, mais bakotisi bango na makala basali semblant lobi boyokaki basigné mesure de grâce babimisi bango bato wana bazotambola na bango boyebi yango ezali mawa menga nazoyebisa biso boye tozali peuple oyo moto akoki kointimide biso mboka oyo ezali ya biso suka na biso ezali tobenga na bango na bokambi wana bino peuple bozwa bokonzi botia bato oyo bino bolingi soki bolingi ete lamuka Adolphe Mozito Martin Fayulu bakamba bokotia bango wana batalisa nzebi na bango po ete mboka eba kokende liboso eza boete alors nakosenga na bino tokoba musala tokoba sensibilisation tokoba kopanza message ndenge touti kotalisa awa parce que balider na biso kala te bakobima bakoya ndenge tokutanaka na Sainte-Thérèse ndenge tokutanaka na Triomphal parce que bazoloba ete lokola batikali bango mibale bato nyonso bake est-ce que bino bondimi ete lamuka esili